congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment Boza Ebele ya Kolanda. Émission Nabi sur www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Deli Lipumba. Merci beaucoup à notre manager monsieur Boukson Boukassa. On peut remercier beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à Diezola London. Babi ya Willy Moucheni Code beaucoup Apocalypse Bella les millionnaires. Grosse mouline la plateau nanga nazanga mon côté naza vraiment na artiste Nabiso Pompo Miyake. Ok, merci beaucoup artiste Nabiso Pati Pateko. Pati Pateko, tous les mingi to beta beta masologa ndenge zalaka. Merci encore à Mouna artiste et métier noir président ba cameraman tout il y a internet. Merci encore à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup aussi à Maman Emiline Zemba balobi motema ya bato tous pepele mbeto lo main. Quant à moi déjà je dis bonjour Pati Pateko. Bonjour. Okay. Grosse moulure. Voilà, ok, merci beaucoup Pati Pateko. Comment un mot na yo na bato nyonso vraiment bazolanda biso monde entier. Ouais, bon, nazali kaka, nalobi kaka que non, mbote na bino, nyosu bozolandanga, à monde entier. Donc là maintenant c'est le roi qui parle, quoi. Donc c'est le roi qui parle. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est le langage qui est. Hein? Des alarming, des tobeta masolo. Mais petit, qu'on consomme, nous préféré. Ok, nabiso nanu. Na what is deto. Donc cela veut dire que ok, nabiso na ba mai no vana ya kalawana. Ils ont vraiment que ce petit comme matina podon babi voilà petit ko. Et au ça là vraiment batunyo so bazolanda biso dieso la London vrai bien. Nakati siraku penazie ya note kasala binanga nini na problème nanga bakota kabola kosoki obuki mibeko ninyo lingaka na sala bakoloba toujours dis-moi si tu m'aimes dis oui ou non otianga ewapi on a koma zobabwe la vie est faite de haut et de bas. Merci. Merci beaucoup Pati Pateko. Tozawana tozo beta masolo ndenge zalame. Pati Pateko, yo vraiment na kati ya vivre la musique Papa Wemba Ekuma que ton âme repose en paix. Au salara combien d'années na kati ya vivre la musique? Bon, tisiko bana 96 ans. Puisque biso batu banda nouvelle écriture et puis c'est moi qui suis le premier titré dans nouvelle écriture. Donc, pendant 96 donc tu vas compter 20 ans, puisque l'album tout depuis 96, il est le 2016, la bêta. Donc, on est content par rapport à ce que je viens d'expliquer, quoi. Voilà, okay. Merci beaucoup Pati Pateko. Tout à l'heure, depuis au Bandati, ça fait maintenant 20 ans, mais tu es qui doit t'amour Pati Pateko à Kitara na vivre la musique, à Kindara Penan, et puis tu es au monde à sous à Pati Pateko, à Zongeli Bisso na vivre la musique, et puis tu es au contredinga, tu es éclairci na bateau, Bazolanda Bisso, pourquoi Pati Pateko à Limora on a vivre la musique, voilà. Na Kindara, mais wapi? Yo siko rozala mieux placé pour nous expliquer ou qui ko éclairci batunyo so bazolanda biso monde entier. Donc nakina est pas été. Nakina est pas été. Fandara na yo tant ou pemaki. Oui, donc sans suspension Pati. Non, même pas. Je n'ai jamais été suspendu dans la vie à la musique. Surtout tout le monde marchait bien. La vie sur que non, on a le premier titré. Donc exemple il y a bien. Babi sonde batito l'accent. Et on a moni pétam sous et kangama pena le roi sonzo quoi. Donc y on a moni ba benga kangai na yemoko le prince de Molokai. Donc les aïga mo bozu moi temps mort puisque papa père rosa la battu mo et bien formaté des idoles. Mo ba otiga bino azo former bana msusu. Otiga les pétants asalango bien. Entre temps y peut ozo salamo li kamno mo bo puisque on est des humains on va na tega o kangima boko bo o fingaye. Pour na kanda yazo kipe bana msusu. Yo pour occuper mon roi msusu. Mais non, le roi vive à la musique. Ils ont un état d'esprit. Donc nous allons toujours na vivre à la musique.
Merci beaucoup. Boni d'abord évolution ya Viva la musique depuis papa na biso icône monene ya mboko yo papa Wemba Ekumani depuis akufa kenda déjà netoyebi dia molimone et puis marana on a kimia boni siko évolution na bino bayo otikali na kati ya Viva la musique. Bon en tout cas Viva la musique tel que nazolo belango na minute onde na télémère eza Viva la musique ya état d'esprit na Viva la musique oyo ya combo ya état d'esprit na ya combo puisque ye moi banda koloba Viva la musique eza état d'esprit et là misa msuso tali omona o ba misa viva te o omoni elo ni etinda baloba bongo donc eza état d'esprit et lo ezalaka il faut l'atango donc biso de suite lataki yango quoi donc Viva la musique o ngala kolobela eza état d'esprit o ngai nazali o ngai naza o vrai nango quoi personnellement quoi donc nazwa état d'esprit na ngai donc pour que na kolobani naza Viva la musique na koma déjà Viva la musique. Voilà. Okay, merci beaucoup Pati Koma. Grosse moulé. Voilà chèque yango na benga ba bata mulonga suka. Yango c'est compliqué bon ba musu amba grosse moulé na okende bino na what is deto depuis bo banda ko luka ba interprète bazomona na te. Merci beaucoup Pati Koma. Awape mère Amazon comme présidente na bino ya groupe est-ce que ndenge papa zalaka na bino na mère ça va tout vraiment moi mère ko gérer na habité pour zaka na kati Viva la musique à tous bon ba titre wana na habité ngala ko pesa mère titre nini talaka mère Amazon comme maman présidente c'est vraiment na côté mouvement ngoko to mère ngai na ko pesa mère titre mo te quoi à part oyo nzamba tinda e déjà na yango à part oyo papa tika nango donc histoire ezaka que non papa kufa mais maman zali parler pe ezali voilà ok merci beaucoup papa kufa maman azali plutôt parler pe ezali mouvement pe ezali mais petit ko mouvement ezali repanzana na éviter to go contredire nga départ ya papa Wemba Ekumani mouvement epanzani petit ko ba archange ba kei pour grosse mouli azora toujours ba information na source na eto éviter pourquoi départ ka ya papa kei akufi akei na molimo ekepe manaki même to moni mbala moko mouvement et comme pantana petit ko c'était dit à quoi petit ko po yoza moko ima nkolo moko na kata mouvement pour 20 ans c'est pas facile c'est pas facile lelo pe soro bota ki na mouvement na kati ya mouvement ya Viva la musique lelo moi no wana rozana azana 20 ans déjà donc c'est pas facile ya rozala moza déjà na mutema munene wana siko tala lelo départ ya papa akei même pas 5 ans mouvement panzani même pas 3 ans mouvement panzani parti bon na rolo bezara ki leadership pour moninga yi lelo na rolo ba testament artistique via sa salarana yango hein si abenga isusu cour du roi si bango non ça c'est le prince de mon local bon maintenant que le roi n'est plus vous avez la commis roi vous comprenez si on a ba o ba kei pati donc tant que leadership ka mutu opanza batu puisque ngala comme un roi il est donc simplement quoi donc couleur nanga ezaka yanga imoko puisque on est prince, on ne devient pas prince. Bah faut être prince, bah remplacera EPT. Bon, comme le roi n'est plus, je suis devenu roi. Alors, tant monsieur c'est pénangoté. Alors, guerre est commis, il y a qui leadership. Vous comprenez? En tout cas, grosse moulir, guerre avec leadership. Je ne peux pas parler à la place des autres, mais quoi. Au moni, ngai nazaki prince tant papa zalaki. Siko papa zate. Yomo robena anan. Merci beaucoup. Donc comme nous sommes vraiment cochité mais babi mouvement toujours ya papa Wemba Ekumani eza ya kopanzana. Na ebité ba yo tout aux orateurs ykolanda émission na biso na Congo franchement ndaté pourquoi orchestre et panzani oh likambu ya leadership. Merci beaucoup to comme na biso vraiment cochité mais petit ko ngana nkabwa na ngana yo on quitter na plateau na tiko me mabiso na what is the donc cela veut dire artiste na ba vocal artiste petit ko mot de la fin na yo na bateau bazo zato ykolanda émission na biso monde entier.
En tout cas, ndega na ebisibino monde entier. Vraiment, non le baou tu mingité. Nazo sinale bino rara. Que non, salango luzako. Ngala zagi prince, na komi na roi. Donc, na robo yate, di kambo ezanga. Na roki mapete, di boso ezanga. Alors, bo tchara poa. Bo soutenir gaga. Kalamingité, single nabino ezo bima. Boyo kango bana poto bino mo bozali boye bageno boye bi ba besoin na biso ba nini. Donc on est ensemble. Testament artistique papa Sassala bino mo boye bi. Donc n'a porté binora na cœur nanga. Voilà, OK. Merci beaucoup. Togo mi na biso vraiment ko chité pour to clan na émission na biso mais parti OK na biso na what is deto. Banana bino bazali abinote balekeli na bino bauti na binote bosala bango te lolengo ya bino bazali na makanisi na bango bazali anjambi parents soyez juste papa tout maman. Faites attention. Faites attention, Toroclore Nango. N'habitez porte-parole, il y a papa et papa Wembe Koumani pe auto. Tika l'année na kati, ya vive la musique, Aza Kotara déjà na plateau. To beta beta masoro, mais quand on moi déjà je dis bonjour. Ouais, bonjour, maman Yabano. Okay. Merci beaucoup, moi et mon ayo, na batunyo sont vraiment bazo landabi au monde entier. Ouais, vraiment, merci à toi, na parole au Pessingaï. Et tant que descendant, ya papa Wemba Oyatika. Makambo ya média. Donc pour le moment vive la musique photos à la bomoko ndenge ye moko bande ko le bomoko. Donc extrait de couper ça va suspension en dehors à leader et aussi mbaté. Photo kanga matos à la bomoko to utiliser makambo papa wemba bande ko bisa biso. Dans la minute on est dans Sabino Boye vive la musique et ça en désordre. En désordre pourquoi? Parce que chef d'orchestre zo ko makambuté. Comment on peut ça va suspension pamba pamba to chabaz. C'est pas bien. Au peut savoir de suspension drapeau ya mboka za okita et simbate tous à la bomoko tous sangana aux rassembler mère Amazon yende mutazoli ba mbongo en d'ailleurs à mobile na donc biso na bino tozaka basali donc vive la musique il faut enregistrer. En tout cas bana poto bana kin vive la musique en d'ailleurs papa mbe comme plutôt parler bientôt tu auras mon comme 20 vive la musique et comme à 30 vive la musique donc ils allaient sous ils a péché tu respecter maloba ya mo ils orchestre naïe s'il te plaît la scène a tous les mystères va passer en suspension to kuta na mardi moko na nu ya suka poto clan na biso na yo ezala ki si ba mo orchestre et panzani banani balongwe na kata vive la musique et puis banani batikali na kata vive la musique balongwe na vive la musique va passer ka ba petit suspension pour ba beta tour à Matadi en d'ailleurs avait beaucoup ezalaki Archange Guilhem Adova soliste na biso Zamba dona nabo babengaka nani bo afida wana pe bazali bana moko to bundaki na bango elongo na papa Wemba na sengi na batutu bazonga mardi to kuta na répétition vive la musique amamba ba suspension ezate tozala bo moko to registré bientôt album à papa Wemba tikaki ezobima les 30 hours vraiment to pesa ba petite suspension et simbate vraiment to vendre à moi 4 à 5 ans mutu azui passeport on a à que débrouiller c'est ça c'est clair et tant que porte-parole bail au star les papas social on pandi sango ya solo na pesi ba masalanga pati ya sabe mbote na pesi siki mwanda Didier Nza mbote bana nyonso ya moloka il fait nga jibem piana ko lemba te ko soutenir ba misère vive la musique pour yango nde solution yoza idole ya papa Wemba en d'ailleurs on a autre kende orchestre msusute banya fanya erreur moya grave ya grave merci encore à leader papa chéri Mobali ya pembe merci beaucoup en to comme nabiso vraiment ko chuter poto clore na émission nabiso Archange merci beaucoup to comme chuter ba Archange ba artiste o ba uti ko tangela bino ba longwe merci beaucoup le tenant clore nabiso to clore na émission artiste nabiso na uti ko lo me comme babiso na watiz eto merci beaucoup nous sommes vraiment à la fin de notre émission merci encore à Mouna artiste Métinois Malolo Loris et la Congolia Jean-Marc Kabunda 520 giga Apocalypse Bella le millionnaire babi ya Willy Moucheni balobi ko da mboko yo ka du jamais kota virus merci beaucoup à David Olito Motomoko bien merci beaucoup à Dieso la
London babi wimela merci beaucoup à David Olito Moto ayebi ko solo la banda le loti lobby ba wapi. Nous merci beaucoup encore à Mouna artiste et métier noir président ba caméraman tout et internet. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quand on monte déjà, je dis merci, au revoir et bye bye. Mais artiste et ngana préféré OK na biso na artiste de tout donc cela veut dire OK na biso na ba nzembo ya papa yemro ya yemba. Donc vous avez vraiment un podium, vous avez un podium, papa, ah, yo koto yo, vous avez et vous savez la biso vraiment vrai bien, attiqué le corps à plateau et puis na micro nanga, ok na biso na watis de to, on a benga bino, yo, bah les chèques, bah t'as mon si ma yonge compliqué, mais nous pour ça grosse moulin, ok na bino quand na watis de to. Merci beaucoup encore à Nora Digital, bah le but on a vraiment concert na biso ya France, mais na rate ma belé, ah, trop bosser quand ça la vraiment tokos. Merci beaucoup na attiqué le micro na kena biso na watis. Yoka yoka moninga tamawa dio banzaka tendenge ukutungisaka ye leka leka tongo tongo na ndako atango bandeka liboso bakolelaka naza naza na mwali kambuyo nabombeli yo sekele moto ayeba te namoni yo na ndoto yeliso bimeli ngai minzoto sambo ezingi yo na makolo sanzengelisi yo abimisi elamba tongo tongo pe nakufi miso nakitisi elongi ya somo mbala nsima tokomi na tiema yange ebende Congo France. biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com